Mbote ba mama, mbote ba papa. Merci mingi lokwa bolanda ke émission nanga na RD Congo info.fr. Ngai mama ni na émission to lingana biso na biso. Ah, merci lokwa boyemba nga na bandako na bino. Merci mingi nzamba pambola bino. Bino nyoso bolanda nga, bino nyoso boyoka ngai, nzamba pambola bino. Lelo na yesu na émission ya sika. Émission nango na ye nango lelo eza pona ba papa. Na yo beta sete na comportement ya ba papa. Ba papa biso tolinga bino mingi. Po to yebi biso moko to bota kabino, biso moko to bala kabino. Be ba papa ba makamu mosusu bosalaka ezaka malamuti. Papa, tango yo moni ngai, olingi ngai, nalobi ngai, donc moi c'est en général. Soki oponinga obalanga otianga na kati na ndako na yo, c'est que omoni nga na kokani na yo. Omoni ba caractère nanga, omoni ndenge nanga ezaleli nanga na diatance ndenge balobaka et sepelisi yo. Yango wana obali ngai otianga na kati ya ndako. To vandi na yo. Mais ezali yo tunamonaka to monaka biso nyoso ba mama makambo ngana lobaka eza makambo oyo to monaka oyo esalamaka. Okomona ozana mobali na ndako ba invité bino bokei na feti. Okomona papa avandi na yo ayebi ke azana mwasi abimi na mwasi na ye ya ndako mama bana. Mais akotala mwasi mususu azoleka na kati ya feti oyo alati mwasi alati ndenge mususu ndenge sikoyo makambo koma basi bakoma kolata tolo libanda makolo libanda akotala mwasi wana na ndenge balumindele balobako azoko dévisager ye tout en sachant que azana mwasi na ye pembeni na ye ayena mwasi na ye ya ndako mama bana na ye. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Ya kotala e kotala. Kotala mususu. Ah, oya miso, tobi miso za zoba za salite to boite. Ya kotala e kotala. Différence elle entre kotala na tali na longo miso na kotala oyo na fixé mututine na tourner tie longi na tala tie pa ni azokende. Alors que naza na mwasi nanga. Naza ko lula mwasi mususu na miso ya mwasi nanga. Eza manque de respect wa papa. Eza manque de considération na mwasi na yo ya ndako oyo bali. Oyo bimina ye. Papa avoyo bimana mwasi na otalaki omonaki elambo ya lataki omona ndenge alati omona ndenge saki maquillage donc maquillage na soki otiki obimana ye na maquillage na elateli wana seko sepelaki nango
Alors na soki obimi na ye pa yo ko kende mwasi mususu azate po oponaki tenu wana donc tenu wana eza kitoko oponaki maquillage wana donc maquillage mwasi na asali eza kitoko kitoko eza ya mwasi na yo azana kitoko mwasi mususu aza kitoko te tango yo ko kende obimi obandi kotala basi mususu obosani ko yena mwasi na yo ma papa eza vraiment manque de respect eza malamu te eza kopesa lokumu na mwasi na yo te papa toboyi te balobaka miso eza zoba eza salite mais miso mpe ezalaka na respect yo soki yo papa oza korespecte mwasi na yo te nana korespecte mwasi na yo balobaka tout ce qui brille n'est pas de l'or o wana yo ozotala wana omona bapapa mosusu bazalaka bobimi na fete abimi na fete na mwasi na ye atiki mwasi ayeke kolanda mwasi mosusu na toilette po akende odrage ye atiki mwasi na ye amoni mwasi mwana fete asepesi ye ake na toilette akomi numero ya telefone alandi mwasi wana mosusu ake kopesa ye numero ya telefone mais si wana eza nini eza manque de manière ezali manque de respect donc totika makambo wana totika makambo wana eza malamu te eza mabe lelo nakobetela sete na beti sete na likambo wana lelo bapapa lelo mokolo ya bapapa borespectaka biso borespectaka biso mpo toza na valeur mingi tobotaka bino mpe tobalaka bino mpe bakombo ya mama eza kombo ya lokumu borespectaka biso makambo te soki obimi na ngai okomi kotalatala basi mosusu okomi kolandalanda basi mosusu okomi kolulalula basi mosusu eza malamu te donc bopesaka biso respect lelo sujet na ye nango yango wana papa tolingi bino bapapa tolingi bino mingi mais borespectaka biso bopesaka biso lokumu bopesaka biso valeur mpo bible ezoba il n'est pas bien qu'un homme soit seul qu'une femme soit seule donc soki nzambe asalaka biso ayebi ke bokoki kovanda bien te sans biso donc émission na ngai ya lelo oyo ezalaki yango wana nabetaki sete likambo wana ya comportement ya bapapa oyo basalaka lokoso eleka bango eza na ntina moko te soki oponi moko oponi kaka moko libela nzambe apambola bino botikaka malamu bapapa tolingi bino mingi mbala nsima bai botikaka malamu na bamama nzambe azala na bino abatela libota na bino nyonso nga wana mama nini natiki bino RD Congo Info.fr tokokutana mbala nsima.